chers internautes, nous sommes toujours ici à Matongé, vers couloir Madiakoko. Couloir Madiakoko, tozo kutanana batu ebele na grande surprise to kutanina ndeko Mika Oazali mwana ya papa Wemba Mika Shungu oyo tomoni awa tozo pesa ye quand même. Bonsoir Mika. Bonsoir Ndeo. Boni ba programme nyonso l'équipe bien ndenge to solaki l'autre fois na ba émission bokenda na nécropole bo uti na messe yo poza na messe. Oui na uti na messe quoi. Et les kindenge nini ba programme nyonso ko banda kuna na nécropole tindenge to eko sukisa awa na couloir Madiakoko. En tout cas, pour le moment, ma réunion se soule comme prévu. Donc, mon boulot est athée. Je remercie ma fan, la bande de Koyama Tongé. Donc, ma réunion se soule na Kimia. En tout cas, ça a été plaisir. Ma casse pour au Kansaru, tout est déjà coxé une année. Au Kansaru, tu as fait car l'objet to continuer matin à Siko parce que Bobino Mobozali a bon mon année population zali support les appels à ma casse. Donc, attache qui n'a qu'à moi souci mouké et l'on reprend comment souci mouké pour tout le monde année bolingo batbazo la qui ça quoi. Oui. Tout le monde a Komoro et albinos, Ayembi Awa, Ayembi Penza, Papa Wemba, je ne sais pas, est-ce que Oyoki Angoto, attends musika, jugement na yo egozani par rapport à Ndeko on a géré. Moi, na otoko makakasiko yo donai, na oto église na otoko makakasiko donai, na tika lo mona Ndeko Ayembi. D'accord, pour l'information na yo, Ayembi vraiment Nzembo dernier Nzembo ya Papa Wemba, salagi hommage na King Kester, mais c'était bien, on a tout informé bon. Na bajeno bazobi mabongo na voix ya Papa Wemba, pe na ko essayer Papa Wemba, nino ko iko epsa bango to ko encourager bango comment. C'est toujours un plaisir que bon. On a réussi à faire beau forcer, pour les faciliter voir pour nous. Donc, boulot ça me belé, beau ça ramasse. Merci beaucoup, bonne soirée. De rien, merci à vous. Voilà, chers internautes, comme on a bien nommé, n'engé pas intervention izoleka, on est aquí. Dernière personne autozoa qui na soirée à l'élo, c'est Mika Shungu azali mwana ya Papa Wemba. Mwana ya Papa Wemba ye wana auti ko loba ko beta moi les solo ndeni makamnyo surtout et c'est déroulé bien les lotozali na Butu il y a le 24 avril o ezala ki jour oyo Papa Wemba tika ki biso donc makamnyo se banda ki bien sikoyo tokomi pe na soir nyonso ezoleka bien ba concert ezo beta wa tout à l'heure tozomona et voloko lai hein master ya Papa Wemba aza déjà na podium lisusu awa hein toza vraiment na moko ya ye asala mingi misapi David Mbemba. David, bonsoir. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Yo anniversaire, on a eu le même jour, na une année à Papa Wemba. On célèbre ensemble. Ah, vraiment, c'est une coïncidence. Donc, l'année passée, on a fait la Camora, anniversaire, on a vers 13h, on a fait Papa Wemba Koufi. Donc, c'est une coïncidence. C'est un peu ça. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment tokomi na suka ya émission na biso tozo suka awa to lobara nde to continuer ko loba Clara de Bruxelles Kuluto Baleki association Aspel Royaume de Belgique vraiment bambote na bino tokomi na suka émission to lobi ensemble ndenge to lobaka tozana kumutula biso nyonso équipe complète anniversaire ya ndeko na biso mwana ntuka David et HP Media ils ont le rôle à 2 anniversaires. Oui, 2 anniversaires. Nous avons célébré une année à Papa Wemba, à Tika Biso puis à David. Wemba. Nous avons bien Misapi Moto na Nzenze. C'est pour moi la tout la équipe Bumba Sentia. Bora Dede Miongo Tata Mandefo Belé. Et ça grâce naie. Il y a David. C'est la paix pour Dede Tata Mandefo Belé. Merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc c'est l'ambiance. Nous sommes dans la fête. Yango bozomona moi ba extrait oyo talibo talima grand frère propre topesi mbote tozomona oyo bakumi sara mikolo nyonso mobali ya mandefu mwindu yeyo Dede Miongo boni ouais bon malamu chief na ngeki ba nyonso poto balanda biso ba partisan vadi ba Rachu Pandeski na Suisse Dede Miongo oluka yeyo mama GH Dede yeyo mwana wa boga papa Edo Amani Nabia, Dede, au Luka occasion, au côté de l'élo. Ah, tu t'es rendu sur héros de l'homme, la côté de l'élo là, ma papa, on a profité. D'abord, ma deux spaghetti, au moins de demander pour belé, yo. Ton anniversaire, il y a pas de tabi sur machine. David, de toi c'est Perlin et Longo. Merci beaucoup. Biso tozalaki awa, tokomi na suka, vraiment, ezalaki poto célébrer makambo ebele. David azamona oyo azalaki déjà loin depuis kala lelo siko masolo bandi ndengaka lisolo David ezala na Bible tokomi na suka émission tolobi kaka nde tolobaka glory be to God.